Moi je vais venir et nous avons droit à Sokoda parce que nous avons des choses à témoin parce qu'il faut un exemple. Il y a témoin et puis nous avons donné on a bété en Franco, on a États-Unis, on a bété en Franco, on a Nairobi. J'ai travaillé autant et Sokoda est pour la vie. Ce peuple congolais va bosser un coup de côté Mwanda, bazo iba pétrole. Mettez des bases à biso, biso c'est le côté. Alors, mbalo to senga papa Kabila, avec tout le respect que je te donne. Ça la fait discours, faut le baraper. Donc vous voyez, sentir à quelqu'un monde entier et yebayo et betabia Alexandre. Sentir à rien que monde entier et yebayo peba betolo maboko et alors aux boma une grande masse comme dans les Kissinger. Nous étant que des combattants, moi je suis diaspora. Nene bisonabi s'il te plaît, l'histoire y a que passe la bilamba, le la île qui n'a qu'à ta télévision. Et zo dike zo toi qui tant que maman Christine, je te respecte aux artistes comme moi, mais c'est pas gay. Ozali, John Sinati. John Sina a sala ramona babatiste, ba maman bolé batete aux alakata, une fois bandi comme bali sur ba sali annonce partout dans la chaîne news. Tous alaka attentif total et puis tous les carrossins ba marche pour to bote na mboka na biso notre pays et si même na mboka papa ya je vous mens pas ça Kimbangu, Simon Kimbangu étant que prophète congolais mais Kimbangu n'est pas un dieu. Je respecte ba Congo. Je respecte Bakoko Nabiso, mais moi, je veux. Selon moi. Moi, selon moi. Je ne foque pas des ancêtres. Mboka ce que je t'en boussa manakata mi tema ma benete ba konzo ba t'en boussa mboka ba zota la kaka kiaku kiangani et alors ça nerve. Donc ba zota la ba pauvreté, ba zota la kaka bango na bango azana ye bien il roule avec le voiture. Alors dans l'autre côté kuna na ba Goma, dans l'autre côté kuna na ba Angola et dans l'autre côté kuna na ba Ouest, ba zo moni ça ba na pas ce ko violer ko ça la ba soda ba ni mboka zota mwana ninga yeke. Pourquoi? Mbote balandi bisika nyoso oyo bozwami mokona lelo na mbeli bino Serkoko Madera oyo bomesani na komona mikolo na mikolo bomesani na kolanda Serkoko Madera lelo na mbeli bino ye Serkoko Madera ndenge ezali kaka profite comme ba décembre yango oyo album vraiment ebimi. Bolbom et bimi yango to bi non to kutana Serkoko Madera poto sola likam o ya album na malgré aloba yango déjà Serkoko Madera mbote na pesi bino mbote yambona bandana no na pesi bino mbote na kumbone sumasia mais moni biso to bana nzambe na lobi selo Serkoko Madera avant na banda musala na le kararosala moi prière moko boye po nazwa nguya moko beko talikolo kat na bomo inanga yango na bondele sasa ipi moko nzela mapinga na lekina kokumisa yo na tikitango nyuso na kati maboko nonza o nyuso tokoloba ezalaka pona lukumu na kombo no yo Yesu na telemeli nyuso tosi ayote na kombo ni sumasia na benga na na lizare ne pe na beli makila ni sumasia kambanga nkolo solola na ngai pe kota na biso na kombo ni sumasia na 2015 ezala succès réussite santé pona biso yango na lobiba na nzambe ningana ndeko na bino aye. Ok, Serkoko tuzene décembre yango yo ba album yo mukomoni akini eza ko inda ba album bimi talebeli ba c'est alors ba bimi si ba Marie Misamu si je me trompe pas ba te bele ba bimi si ba c'est na nzambe Serkoko bando pour mettre biso album j'espère ezali comme le loté pour mettre album banda kala Serkoko lobela album wana eko bima na bimisa ngo mena no bimisa te elo nini ezali wala o juste bonane oyo ko bimisa te loko ba ninga mususu na pambolo lisusu nzambe na koyokola bana bino ke ndene bino l'album m'a daté mais ezalaki une grande événement il fallait nazela tango nango ngai nazali Serkoko Madera nazotambola na tango ya nzambe ndenge nzambe zo orienter biso album ndena ko bisa bino lobi et c'est bimi quelque part au ba pe lobi za wapito kimbango to somba mais na koloba bino ke écoute déjà na cuisine et puis mbala liboso na loba et na biezo bima mais côté déjà na cuisine na ko pesa bino date parce que na yebi ke ba ken kan bazala nga mahele mais eza déjà na cuisine donc ba o ba bimisa kaka la Bible déclare mais vaut la fin d'une chose que le commencement yango na pesi bino mbote mais tozo bina kala te bozora position plus rien ne sera comme avant.
selo se koko album ezali kuya album yango o lobaki Cantique Dark eza na 11 titres donc lobaki est-ce que okoki ko beta moi a cappella moko boya ta nzembo moko Zaché na modio Zaché kitayaka ngaye mukonza benge ngaye nakamwenga na masumbu mukonza benge ngaye akoti pena ndako nanga mukonza pampolinga ye alobi nanga lisali et rentre dans ta maison bomoye koti na ndako kuko tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ngaye. Wana nakati po bato royiba yiba bayibi mais boyeba ke oya royiba libom ndenge ba musuba zolo babi ba kanga libom eza protéger na sabam parce que moni tozo bimisa ba libom yango zo ba pirate ba zo sala sala eza na ba processus mo ba de konabiso ça ne sert à rien to bimisa libom nakata pressé bon na lobi na libom mo kile pe to bimisa libom na temps parce que si connaît to na protéger album na sabam depuis le début des bezalaki na kata sabam parce que mikoleleki na monaki moi zigzag chemin na protéger album na sabam donc album so toucher ngo ngam na kolandelo te sabam nazolo basubi lobela monza te terme sous maramba album et vous allez sous fallait kana le kalisu na loba parce que il fallait que na lobela album bayoka et puis album ezoke en tout cas ils la cuisine. Donc bato ba yiba raso bo yibi na boket na cuisine boke bo gutal bon bo gutal gom ben ils la cuisine en tout cas c'est pour très bientôt il y a 1 an 2 ans bientôt avec précision moi na kondi hein j'ai perdu mes 45 kilos sur botali à cause de cet album oui j'ai perdu donc pour l'année ah non parce que eza musala eza maramba molimo. Et ça veut dire que ceux qui évidemment tout ce qui dit chrétien ne sont pas chrétiens. Non, Dieu Yesu basala ba pas chrétien. Yesu za nango kaluka meni moko boye meni. O abi meni to côté c'est na meni to côté c'est non. Les vrais adorateurs auront le Père en esprit en vérité za Cantique Dark. Et ça, Cantique Dark, je suis combattu par le pasteur qui s'est bien connu et je suis combattu par les faux, je suis combattu par beaucoup de la ligne. Mais, mais voilà la fin d'une chose que le commencement. Mais en tout cas, le bon bientôt Zobima. Il y a Ezobima. Tika bangoba wele ba bina ba sainin. Si on a le bio aussi à bini rumba na imabe, ils vont rien faire parce qu'ils ont sorti à côté. Ils sont des voleurs. Ok, balandia www.masoloasikandenge c'est Koko alobi album Ezoya malgré bitumba abundi trop pour l'album abundi trop pour bandi lelote album eza lelote album c'est Koko eza album bandi e bimame et quand ta cuisine kala ou bien ta cuisine te bima kinde studio siko cuisine eza mramba multiplication. Ah bon, faut multiplier yango et puis faut changer le sous pochette parce que nakanisa ba donner on a ba relaxer na pochette moi na tambola na pochette te ba donner on a ba relaxer na pochette nakanisa ki pochette ozalaka wana mena jusqu'au ba donner musoso na ko pambola nzambe na ngai ser Koko tel que je suis le komoko ya pamba mena ko mona Rwanda Angolais Simbia libomo na kamwe nakata Chicago ba Simbia libomo Maroc ba Simbia libomo yo masola sika.com ba Simbia libomo yo batnusu ba Simbia libomo so na mitali vraiment ngai a télévision et utanga na ngana nzambe et utanga na ngana nzambe Ser Koko n'est pas contre tout le monde mais Ser Koko a Simbi Cantique Dark ezelo kwa kilo et alors on a tout nzambe ngabi qui suis-je moi pour se passer ngai Cantique Dark alobi azanzambo ya salaka il donne à ceux qui le veulent ningana mwana nzambe Ser Koko madira to lubite album na binezoya album na bineza na nzela vraiment album na bineza na nzela na ko bimisa pe na décembre c'est ko kit nazoka na ngape ba ko ba bimisité hein mona ba ganga donc yangote ngamba moi je sens rien hein, et je coûte rien mais Cantique Dark tout le monde a senti le chaud. Amen. C'est qui hein? C'est bon. Amen. C'est Koko madira sokoda yé.
sokoda o ezali oui ezali place o ba artiste surtout ya Congo bazali ko kende ko lelela ba droit d'auteur na bango se koko atanga yo vandi awa na kati na poto awa yo pose li membre ya sokoda ou bien sokoda eye na pamboli nkolo na kati na mboka na biso sokoda eye sokoda ezalaki nango kaka sokoda eye tomoni président sokoda azalaki Blaise Boula utana wengi Blaise Boula c'est ça hein? Et ça il y a 3 ans sokoda eye eza mabete sokoda D'après les artistes congolais, j'ai dansé à l'Okedja, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait les États-Unis partout. Sokoda balobite, même les coordonnées, balobi bango moko toyoki, nakata sokoda tout ce que bengi artiste à quoi que nous se présenter, même les coordonnées à sa artiste, même coutirer ba quoi que nous se présenter la sokoda. Ngapi na ko kende parce que biso peut tamboli mingi pona to sali mingi pona mboka wana. Nako kende pe na sokoda ye na sepele mingi me ndenge bati namoni bati président Paulin et puis namoni Ngiama chef Ngiama na bingi chef d'abord notre vieux mais toi na makamote donc ba yawana na kata sokoda ba yi ba pété so ba yi to longola ka bango ponga pe na oya na ngai lambi yo moko de jour yebi oza mettre na danse et posa na kati donc toya équipe mututé toya wana Paulin moi je vais venir et nous ba nini na ngai ba droit na na sokoda parce que na roya pe na bilema na ngai yo de jour za témoin parce que faut ba exemple yo za témoin pe na za ba donner na ngai mususu on a beta na franco na États-Unis na beta na ba franco na ba Nairobi na je travaillé autant et sokoda ezapo na biso pe na ba na biso pour la boye l'état m'a fongoli donc tout ça en droit n'a rien à voir donc ba bazé on a ce boyibi bolongwara ba boyibi na bien to lembiang mais lelo c'est koko lelo sokoda tolobani ni ça mis déjà 3 ans déjà mais namoni ezo simarate les voleurs ils viennent pour dérober gorger de tout tuer. Mais place bino bozali ba musicien ba artiste mais aussi mbaka telika moni. Ça l'était parce que ba konzambo quand déjà ba otambo samboka na motema mabe boka songo zotambo samana memi batamite mabe meneti ba paya. De lo ba bimisi gouvernement na comme tomboka so na tomboka ba bio cercle ko tomboki. Na tomboki te makambo photo lo bango parce que bible bi c'est l'abondance du cœur que la bouche finira par parler. Mboka so que zotambo samana kata mitema mabe neti ba konzo ba zotambo samboka ba zotala et alors ça nerve donc bazota la pauvreté bazota la kaka bango na bango azana ye bien il roule avec bien tout voiture alors dans l'autre côté kuna na ba Goma dans l'autre côté kuna na ba Angola et na ba l'autre côté kuna na ba Ouest bazo moni ça bana pas si ko violer ko sala ba soda bani mboko yota mwana ninga yeke pourquoi même lui-même le président il est là Kabila n'est pas un Congolais et il a vendre na ba bi Kabila non alors faut me bouler za la rande parce que papa n'a pas considéré sur la responsabilité alors que moi je suis vraiment désolé hein en tant que Congolais c'est Sir Koko Madera qui parle. Sir Koko Madera pas vraiment qui parle mais Sir Koko Madera pleure dans toute la ligne. Ok, c'est Koko Madera a mesana kolela ta kudo so na likambo o etali mboka la biso album ya se Koko tukuzonga album ya se Koko ndenge auti koloba yimoko ekobima mais na cuisine donc dans la cuisine comme dans le bac ces jours sont comptés. Donc bientôt ça va sortir. Ba mama, ba tata bolingo bo somba album oyo pona bana boyo kamata eza na kati. Album oyo ezo dike masse. Et c'est vrai Monique toza na kati album musuba lobi chuba mama pesa sima tata chuba ezo dike master. Et je vais faire encore si n'étant que congolais. Donc vous voyez, sentir à quelque monde entier et bayo et beta ya Alexandre. Sentir à rien que monde entier et bayo pe ba betolo maboko et alors boma une grande masse comme dans des Kissinger nous étant que des combattants moi suis diaspora nene bisonabi s'il te plaît hein. L'histoire ya ko passo la bilamba le la île qui n'a qu'à ta télévision ezo dike ezo toi qui étant que maman Christine je te respecte aux artistes comme moi mais c'est pas guère Ozali John Sinati John Cena a sala rangona ba Batista eza eloko moko zoleka bo tout est matin mais alobarani na lobi attention ne faites pas ça chez vous
mais yo zo passe la bilamba pour se faire voir ba mona yo so ngene. Attention avec des choses comme ça, okuta nanzela ser koko et je suis combattant et ba combattant baza simananga tout ce qui est du bien et ça pour na biso ba combattant to lingi bilo wanate. On a déjà quand tu parlais déjà, moi jamais également, mais quand tu déchires les habits comme ça, tu fais les rages. Il est alors stop dame, s'il vous plaît. Ok, c'est Coco Madera, emo ya koloba pour l'album na yo, pour na bayi bazali kozila album ebima, koloba bango nini? Album ezoya nango na kati na santé nango kitoko fièvre ezali te eza pe na malaria te album ezoya bien voilà quoi. Album ezoya très bien, album ezoya très bien bientôt ya koloba fallait décembre et babi boy album ezoya bon mona ngana koleka de toute façon on va to bimisango pa na yo na kozaka na ndako na ngai liboso na bandaki masolo na kozaka na bino Pati Label Masola Sika Maître Goliath merci na musaka bosalaki et pour l'album donc album ezoya toujours na pamboli bino na pena pamboli nzambe. Ok, c'est Coco bonne année yango yo vraiment ba dédicace na bato oyo olingaka. Bonne année yango yo bien aimé dans les seigneurs bananzambe les combattants de toute la ligne kutu naza penda très content tant on a salaki nzembo oya siti masola c'est la .com na lobaki na lobi Australie brutale siti America brutale yo ki mtel boso c'est kapo mone ba kangourou. Au Canada, en Australie. Tant on a vu à 4h du matin, on a eu studio, on a vu accent quand on chanté les. Alors tant combattant en Australie, bimi j'étais étonné, benginga le bibiso, na mona qui décor, na mona qui vraiment que on est ensemble. Donc on a s'appelle qu'on appelle ça combattant beauté. Maman combattant beauté, maman bolembate tous à la caca une fois bande comme bali sur sali annonce partout dans la chaîne news tous à la attentif total et puis tous les carrossans na marche pour to bote na mboka na biso notre pays et si même na mboka papaya je vraiment pas sentimenté mais mboka na biso et si même na mboka papaya donc to récupérer mboka na biso na ninga zengete parce que nouvelle gouvernement zo salama tango nouvelle gouvernement zo salama ezo yaka na ninga lumbe mote ni de l'école kuna na ouest Kabila kotaki ba meki na Congo to baloki na Congo Brazzaville to lobelango et ken Angola zo beta peuple congolais ba bosani kout kota mwanda bazo yiba pétrole metande bazo sabiso biso to ça eloko te alors mbalo to senga papa Kabila avec tout le respect que je te donne ça la pe discours faut le baraper. Mais où est le discours? Ah, comme si Fum Gimbangu, quand même, tu vas mettre la maboko. Alors, je respecte toujours Fum Kimbangu, Simo Kimbangu étant que prophète congolais, mais Kimbangu n'est pas un dieu. Je respecte ba Congo, je respecte ba Koko Nabiso, mais moi, j'invoque, selon moi, je n'invoque pas des ancêtres. Comprends? À ça, le discours a calmé les Cambouans. Au moins, les Cambouans sont en train politique. Nga ser koko na koti na kata politique mais nous sommes des mamans auto mona ki c'est quoi na yesu biso mto bimisi ba papa to bimisi pe bana tozana eloko moko liboso ba koko na biso batikela ke biso nango o ba lobi bi mpevo moko boto na droit ko loba likambo parce que soki za ke ndenge wana te atakufa na yesu ben ngoza ba mibali mto banga ba mona ngo biso ba mama omoni ba makambo ngi sala pasi nazo lela ezo swa neto le bezo sala pasi mais net na lobby et zo soit nazo les deux ça la passe mais sérieux congolais azali rejeté congolais azali violé congolais azali neti papier na misu ya ba paya nyoso makambo nezo uta déjà na kati ya ba konzi kuna parce que ba ko toucher peuple moko attendez tozali boye ngala za belge na ndenge d'origine naza congolais mais na ko ke na mboka moko te boye baba na ko beta ba belge boye roi na ngai akanga monoko boye ko manifester donc c'est un jeu alors arrêtez vos sales déchets de merde s'il vous plaît. Amen. Ok, c'est Coco Mabanga kuboka te pour tout ce qui ça pour émission daki na pour l'album moko tisingati musique ati la politique wala ko za la ligue les kisango eza bongo na luku na pesi te yombembe na kati ya Maroc mbote mingi na pesi Jirainsa na Hippolyte le grand
na kati ya matonge mbote mingi na pesi lisusu evembengi azomi na Londres mbote mingi isebofala Isebola na pesi bino mbote mingi na pesi bandeko na ngai misusu ya Facebook noki kaka sur Coco on attend mais vous attendre que les choses ça prépare bien pour manger un bon soupe na pesi Flori Bula mbote mingi na bosa ni pete na pesi ya kuya luba kembisa mbote mingi na pesi lisusu ya mambweni mato mputa mambweni mbote mingi na pesi lisusu bana ba combattant mbote mingi na pesi pe bana bandali mbote mingi ingeta bino ba ibuzali kulanda biso vraiment bino moboki se Coco album na ezoya bozila et ils a déjà la cuisine quoi ils ont la cuisine et là mami déjà mais et comme presque ya bima bientôt ya une année de santé 3 ans tenga le baraka la mais bientôt ya 2 jours 3 jours 4 jours ezoya album ya se Coco ezoya na mono national comme baksa na pesi la charmante une dame qui respire la jolie novangwani mbote sikazomi na France pe na bande ko mususu bonne fête. Ok, bonne fête na bino nyonso ba ami na nyonso ya Facebook na kubosa na te Black Mombele Goliath ya bakembisa vraiment botika na malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir. Au revoir. Ngai nakamwanga na masumu mokonza bengi ngai akoti pe na ndako nanga mokonza pamboli ngai alobi nanga le sali rentre dans ta maison moye koti na ndako nanga possible à celui qui croit engaye nakamwenga na moyibi mokonza bengi ngaye nakamwenga na koboma mokonza bengi ngaye nakamwenga na kindumba mokonza bengi ngaye nakamwenga na boshenge mokonza bengi ngaye akoti pe na ndako nanga mokonza pamboli ngaye alobi nanga lesali rentre dans ta maison tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit et gagne. Car le Fils de l'homme était venu chercher, sauver ce qui était perdu. Le salut est individuel. L'ère viendra est déjà venu. Pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ne jugez point. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit et gagne. Car le Fils de l'homme est vivant. T'ai-je pas dit? Si tu crois et tu verras la gloire des vivants. Alléluia. Atika lelo ekokisa mie tina natanga te moninga oyo makomi na Nzambe bato misala mabe bazope twa mae basika emonani moninga ozali ambongwana Yesu atika lelo ekokisa mie tina natanga te moninga oyo makomi na Nzambe liboso na yo otala nsima na yo ozali wapi ye etikali Yesu kolonzela
Yesoué. Ah, les rois des rois. Ah, les tout-puissants. Alpha, Omega, Kozalibela. Yomo Kozalibela. Tala liboso na yo, otala sima na yo, ozali wapiye, etikali Yesoué, olonzela, nzela lobiko ye, oh Yesoué, yomo Kozalibela, ah les rois des rois, ah les tout puissants, Alpha Omega ah Yomo Kozalibela.